Tango na bengisaki na ndako na moni na bapota na tuni ya yebisi ngai. Maladi oyo bato tsanga bana ba lopango bato basalinga boy pona nini parce que quand le lopango apesaki nga buka lopango. Et puis apesaki confiance na ngai. Bien nazaki na nyungu. Na ndako nazaki na nyungu pour 3 mois. Bango balinga kitena banda wana du fait que quand le lopango apesanga confiance apesaki ngai be buka lopango bango bamona ki mabe babwa kelinga maladi. Maladi on azana wana makolo. Bande kwa bayer. Bande kwa bayer. Bayer te me bande kwa bayer parce que yé moko bayer pe asaki mouvement soki akendeki na bakongo. Il paraîtrait que bayer pe ba kona sika kendeki maladi pe akufi akoti mabele. Ndenge oui. Donc bande kona yende bazali bazo ko s'occuper le pan. Yango nande to mekaki ko bunda tina ndenge e ko sali maboyi. Tango azaki na mama Olang tozaki na contact. Mambongo pe ezokeni. Contact ezalaki. Et puis il m'a qui pour la dernière fois ayaki azotelema alaki singa le 2 makolo ba potande ngezalaki mais contact yiko kabola yiko katana juste un moment oyo balongoli na mama Olang bake na ye na bima soki na ngiri bake na Jamaïque kitambo na yebaki je crois ça fait 1 mois sans contact na ye. Heureusement semaine lundi toyiko kutana na Mundori. Tout le monde a dit que Mike. Mike, ça fait 1 mois contact exact. On est on ne fait pas ça pour l'argent. D'abord, compassion, c'est l'honneur. Il a regretté. C'était carrément. On dit que c'est la même chose. On ne sent pas quand quelqu'un est malade. On n'a pas artiste à mon arrêté. On a tango tcheko kopesa tozala kauka okomwanda ba kotonda kuna mais en tout cas tozala na un peu dur cette fois-ci que on ne peut pas vraiment tolérer biloko la ke ba na matanga kaka maladi opesa ka ba mbasu kaka bango na bango ko boakela na ba maladi baso kufa pe pauvre na ebité mon nango ya comédie ba maboke o mutango sala succès maso kufa pauvre ko kufa pauvre ngo ezaka ke non baso triquer batou. Il faut dire que l'artiste doit vivre avec ses œuvres. Na bengi pe artiste va sadela sokoda baye ba de kaba œuvre bango mais o asali mundangandanga boy comment mutu babo ki de ma ne so mokomi balé les gars ont souffert vraiment que basi comédien mingi ba ki ndambo ya kotanga ku doute mais nani good même vendredi on a to bengi baninga ebele to bengi bango bayina bango tembe. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Merci beaucoup. De retour Borlanda Bisso, comme d'habitude, je vous confirme, Juvénal est là, juste un poteau, mais un peu Colandela par rapport. Il y a décès inopiné, insupportable. Il y a Mike Mundangandanga, Oyo, Atika Bisso depuis hier à l'hôpital, Plazaki intégré pendant 7 mois de souffrance. Présent Kitoko et présent Tcheko, Oyo Baza, pas proche Naye. Vous remarquez que tout ça dans mort. Il y a Mama Yemo, Oyo Lelo Baye, Kwambomeye. Et tu reçois d'informations, peut-être besoin qu'il l'habite avec Tchaka Kongo, le président des artistes à danger. Tu remets un peu qu'on soit sous information plus à qui j'invite sur mon plateau. Bonjour président. Oui, bonjour le sous-sous. Depuis lobby. Bonjour à toi Juvénal et Elenga Congo. Merci Mink. Information tu reçois Lelo en exclusivité sur Elenga Congo en détail par rapport il y a Neboye Kwambomeye. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ils ont encore affaire à suivre dans continuité à mon collègue lobby. Il y a toujours continué Lelo. Lelo tozala qui passe tout le corps lobby par rapport à l'état comme Kinango. Il a fallu maintenant que Luka Kwambomeye et moi ma coquine Nengi Basenga qui tout consort. Aussi un responsable de la famille, grand frère major, grand frère Naye propre, après à part ma maman Mélanie, donc de Toyaki, de Kotina Morgue,
totiki makoki il faut ba embaumer donc ba ko embaumer lelo afin que corps ezala bien et puis nanti na programme to ko sala tina 2 semaines en attendant to lancer appel ya bande nyonso famille connaissance tout comme ça s'organiser aussi ainsi que les artistes et comédiens parce que vous savez tant on monte bien la rendre yango ça plus difficile voilà mais tant on monte ça kofina ye ba to penza merci ba lebi ba to mitema malamu ba sunga pe quelque pour que to vraiment tout ça ba hommage mo ka malamu on a papa Mike mon donc lelo to ya pour que ba embaumer donc voilà. Merci beaucoup, Président Tcheko. Voilà. On a toujours. Alors, Président des artistes à danger, Tchaka Congo, Batapoto Baranayo, Kop Nayo, Sko Yango Pena Terre, maîtrise à trop, Magamango Yango, Mundangananga qui depuis hier. Tchaka Congo, tu peux retenir. Money. Yango Santa Bumbani Gayote. Yo ben au cop, Moninga n'a pas si vraiment. En tout cas, vraiment. Dominique qui est mon sac à Londres, d'abord c'est l'amour des prochains. Mon prince, ça dit voilà, c'est quoi ça dit on a? Zéro. Mon temps on a le bosso là. Bah pour me sauter en raté. Na n'est ma bête, na respect. Pardon fait. Voilà. Mission no comme on est impressionnant comme Donbass. Mutuna yo. Alors je crois que ils ont copté papa. Ça d'abord l'amour. Ils ont dit bon la salle pour peine pour facture non. Je crois que les Tcheko a moni même moi dans l'instant où tout bandi makambo ya mundanga na ça qui peut dans l'écart mais jour la kendaki c'était avant-hier oui c'était avant-hier on a kendaki nande kuna yo Ivipan to pesi fête ngoma merci na ko salaki tant to komi kuna vraiment me remercier ba médecin ya kitambo ko babo wa kota menga ba kutsaki ngai na bengi Mike mutu na ngai atari ka bonga bia dai ka mboka manzambe mais tant à kufa en tout cas OK n'est pas Mike tant à kufi déjà ou bien on va quoi assister déjà Mike de son vivant. Premier c'est quoi les lots je venais photo ba en vérité mon ni les lots artiste c'est fort malheureux que il ne veut pas s'organiser ce qui dit que ça sent danger. Non, je n'ai pas ça. Non. Ça demande de transport, ça demande de communication. Maman Clotilde, une arène, il m'a dit, il s'est passé love, il faut passer du sang. Comme c'est quoi? Parce que les Congolais ont valeur dans la salle. Ils ont valeur. Ils allaient au caisse d'Angate, ils allaient en danger. Et il y a des sungis surtout dans tous les secteurs. Je crois que Mike Mundangana a remercié d'abord c'est sa famille biologique. Parce que au sérieux, c'est la seule association 24 heures où ils ont rappelé les artistes. Je crois au Mounia au lobby, tous allés embaumés, tous allés qu'on a vu ça. On ne fait pas ça pour l'argent. D'abord, compassion, c'est l'honneur. Il a regretté. C'était quand c'est la même chose. Oui. On ne sent pas quand quelqu'un est malade. On a artiste à mon arrêté. On a un koufa. C'est là qu'on a barreno. Tant que tu es fait ça, tu as un kaouka. Au moins, on a un mais en tout cas, tu as un peu dur cette fois-ci. On ne peut pas vraiment tolérer biloko na kebara bana matanga kaka malade européen ya bambasu kaka bango na bango ko boakela na ba maladie baso kufa pe pauvre na ebité mon nango ya comédie ba maboke o muto akosala succès maso kufa pauvre ko kufa pauvre ngo ezaka que non baso triquer batou il faut dire ma sokoda vanda l'artiste doit vivre avec ses œuvres na bengi pe artiste va ça déjà sokoda ba de kaba œuvre na bango mais o asali mundanga boy comment Moutou va beaucoup de ne sont pas balés. Les gars ont souffert vraiment que basi comédien mingi vraiment qui ndambo ya kotanga coup doute mais nani goûte même vendredi on a to bengi baninga et belé to bengi bango ba ina bango te mais de façon que Nzambe les lots Tcheko moni ndeng de tu d'accord corps banda hôpital Kitambo tia wa mundi ka ça sent danger en tout cas soutien na bino en tout cas ndenge bana poto partout dans le monde papi maibelanga Patrick Ochinga. Merci beaucoup. Alors nos condoléances papa
Merci beaucoup. Babisinga oza aîné, il y a famille Mike Mundangandanga Koufi. C'est le grand frère aîné. Naza grand frère aîné. Ya Mundangandanga. D'ailleurs, encadrement na ezeki pananga tango ya Kenanjil. To a s'éloigner un peu tango ke matete. Comme moi distance après on a récupéré à Zongi Nanjil. À Zongi Nanjil, si un ndinga yoko zo malade, moi coupé en contact que Salimaki tango abandi malade. Malade de bandit 2 mois. Ndem baye ko yebisanga tango baye bisinga ke Mundangandanga zo bel. Déjà malade wana se côté na nzote sali bapota. Papa, Prince Yeo, moi na Mike, grand frère ya Mike, bato ba Hollanda biso. Toros on a besoin d'intervention à Batolibanda ou à Batcheko, le roi Kitoko, le roi l'artiste à danger, Batolibanda. Biso to okende. Bato tika la rache, tika la choqué des temps, des années et Zabino. Maïga Koufi la maladie moté qui est aussi un des maladies au baboua qui lié Mbassou, ou thème ma béa congolais. Boza au courant, il y a moto à boire qui est maladie. Bon, ngai. Tant on a bien ça qui est en d'accord, na moni na bapota na tuni ya yebisi ngai. Maladi oyo bato tsanga bana ba lopango bato basalinga boy pona nini parce que quand le lopango apesa kinga buka lopango. Et puis apesa ki confiance na ngai. Bien nazaki na nyungu. Na ndako nazaki na nyungu kura 3 mois. Bango balinga kitena vanda wana du fait que quand le lopango apesa nga confiance apesa kinga ibe buka lopango bango ba mona kyong mabe ba bwa kelinga maladi. Maladi ona zana wana makolo. Bande kwa Bayer. Bande kwa Bayer. Bayer était mes bandés quoi Bayer parce qu'il y a mon Bayer peut à chaque mouvement sur qui a kendeki là-bas Congo. Il paraîtrait que Bayer peut connaître ce qui a kendeki malade peut accoucher à côté ma belle. Ndenge oui. Donc bandé qu'on a yende bazali bazo ko s'occuper le pan. Yango nande to mekaki ko bunda tina ndenge e ko sali maboye. Tango azaki na mama Olang hein to zaki na contact. Mambongo pe ezokende. Contact ezalaki. Et puis, il m'a dit pour la dernière fois, il y a qui a ajouté les mains à la Kissinga, le 2 Makolo, Bapotan Dengezalaki. Mais, contact est au Kabola, et au Katana, juste un moment où il balongolé, na maman Olangi, Baké na yé na Bima, ceux qui n'ont guéringiri, Baké na Jamaïque à Kitambo. Je crois que ça fait 1 mois, sans contact na yé. Heureusement, lundi, tu as écouté un Munduri. Tokta na mundori azotuna ndenge ni Mike. Tabi Mike siko ça fait 1 mois contact ezate. Ba yibisanga bakendeke na ngiringa. Bino na benye na tongwa wa apike crise. Siko nazo benga epo tokta na poko ngana uti musala. Nazo benga na poko wa azo répondre te. C'est vrai. Wa za l'hôpital kitam ngabi na ibe lokomote. Bana pe ba yeko yibisanga ite bon. Na komana na ndako na komi na ndako. Nde mona oyanga azo yibisanga ye amoni na Facebook ba publier image Prince a publié image à Kokonaye, Kokonaye Koufi. Bon, papa Ndengeni. Bon, ça va. Toujours se préparer, na madame. Lélo samedi, tu es allé à l'hôpital à Kitambo. Oui, c'était prévu. Ngaï, Lélo, na madame, tu es allé à l'hôpital. Tu as quand même quelque chose pour te mettre là. Nous sommes à l'hôpital, il faut quand même un bon moment. Tant on a eu tout ça, le bif, on a zozonga. Moi, on m'a dit, Prince a publié l'image sur Facebook que papa Mundangana a fait comment? A fait n'engeni. Bon, tu vendais la tuni, la bengi. Abino, tu as bengi depuis 11h. Téléphone est le gâté. Papa a fait 11h. Tu es bien la mort. La maman est dans la cati. La cati na coral suko. Quand tu n'as pas le batté. On a bengi boza tu as la Jamaïque. Les Londres na Tongo. Ake musala na yebisi ba konzenga bi bon ça va na leka na kutana na grande sœur pona ni basali biloka bon muto apeli ba longoli esika zalaki ba kene na église ba mimi na ndako hôpital ngai ya na yena yebiloko mokoto pourquoi je vois ça. Merci beaucoup papa ils ont vraiment passé Prince o ayo nde mutakei makila o ayo image o ayo aki. Mais la race Moutakufi va rebelle tantôt batamisala na travailler tantôt eza batu ya lupango bozalaka kala na njili tokomi na suka lelo ba mbome papa olobini na bato bana biso wa message fort na ngai ozalaka ki
En tout cas, bande nyonso ba sepela na papa na ngata ngozalaki en vie. So ba sepeli saka bango. Ba collègue na mususu misala o bazala mikili ya poto. To pena bosunga biso botika biso te to kunda papa. Na ndenge mo boya bien, papa to kunia ne honneur mo boya bien donc. Bosunga biso botika biso te vraiment. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bimana binona zwa baninga na ya musala. Toko na suka, président Kitoko, bato tout balanda biso. Babi yone pena ne proche. Yo pena ne mutobi makambu tout carte mobimba. Si on a posé une question, on répondre. En tout cas, on a dispo pour répondre à tout. On a malade, on a le bango. C'est ça qui toque. Ah yo le babonga, si on a posé une question, on répondre. Et ça malade, on a quoi tout cas dans le bango. Tout à malade, en tout cas dans le bango très bien. Non, on va voir les vimbas. On est allé Nzambe. On est allé Nzambe, on a yebi mutabwa keleke mbaso. Pour mutabwa keleke mbaso, pour mbaso nezana et à kananzela mutabwa ka voilà. Et ça te ko ezana manji mo ebimate ezaka mutu ya mutu ya mabe abwakeli muninga na ye mbaso. Donc ayoka mutu ya mabe abwakeli mbaso, c'est ça. Mais mutu abwakeli ye entre parenthèses yende ayebelo ko ni le pousser abwaka. Mais conséquence nango tu vas peka na mutilia na information na zua baza trop information na zua bino peut-être boza pour courant na moi mais bobo mara moto il paraîtrait que moto moi zapeka moto corporation na bino bon eloko nga na yebi ke l'état yebi kindokité l'état yebi babilo ko ante bom to yebi na biso to banga mingi pourquoi pas l'état yebi kindokité te comme na kosamba oyeba likama olobate donc na mukuse zaka na minute yo na yaki kwa mbome yanga lipasa nanga mainga na iko ambome lelo to ambome na minute yo zo banga ndeko loba me boyebi bon je vais ngala ke na zongi muntala yo mala tongolo na zolia yo mopo lingi bongo te tala eza ba guno moi ça c'est mutango ki posa manga eza guna shona bisi bitala ni tana do Sandra Bumbata vetsaga na roba tango zawana webinga na obenga mal nécessaire na maman mo mona za na été mais na suka abimaka parce que na roba merci mingi na OEP contribution de toza ensemble et toujours organiser ensemble donc vraiment merci mingi na vetsaga Congo na artiste en danger fondation wana ouais voilà on a eu information il y a trois personnes pour la vérité en tant qu'intellectuel comme je l'ai dit hier en tant qu'intellectuel même si je connais l'information même si je connais la personne ou les personnes c'est-à-dire ça ne sert à rien c'est pas à moi ya koloba yango mais nzambe ye monga funda kabisoti nyoso ya nkoko ebimaka na mpoisa soki muta famille soki muta balabala soki bawela ki nani soki mutu peka ya collègue na biso en tout cas nzambe kaka nde mutu oyeba kosala justice quant à nous soki famille bayebi makambo bango mpe famille bolanda ndenge na bango mais aux préoccupations na biso tozo lancer appel maintenant vie aza na ndako ya malili ekosenga makoki poto kunda vie mais bozana ba collègue ba boss yango tozoloba ke yango tozoloba ke check eloko lobi wana sincère moni ke ngaza dossier ba collègue ba boss ma collègue na bino ba théâtre dinga na bengi presque tous les artistes comédiens en tout cas na dossier totalement dossier papa Dominique qui est le moi na Moussaka Londres en tout cas na dossier vraiment que Juvenal kokata kate bon ba sincère ça dossier que na matanga ndeba wala ça bilamba mais en tout cas vraiment merci en tout cas ils attendent à réunir tout le monde voilà ils attendent à réunir tout le monde tous ensemble parti président parce que na division et là madame nous a raté puis nous doit savoir division pe azana été sauf que bon depuis hier ben émission bomoni ba o baza attaché na famille hein. Nous tous, nous sommes des artistes. Papa Kitoko est président de son groupe, président Tcheko est président de son groupe Yokason, c'est-à-dire, on est attaché. Nous sommes à travers Mout. Attachement à nos juvénal, au Koyoko Soungana, les Cambons, on a des temps de Toyeba qui peut péter. Mais le gouvernement qui fait partie d'un parcours Nanga Tcheko, en tout cas, on est là. Nous avons lancé un appel à l'Issungi. Dès demain dimanche, et c'est qu'à peine c'est un siège du groupe Yokason à Kauka, à Remabaya. Tokukuta na ona poto pesa information na ba ndeko ba yeba kité ba collègue pe ba yeba kité ensemble avec la famille avec prince ba ndeko famille tokozala poto pesa message et plutôt banda programme
na kesi eloko ezate maboko famille eloko te famille balobi bokunda ndeko na bino famille balobi bokunda ndeko na biso biso ba artiste comédien na bino ba ndeko na biso pe to boaka kana ba o batalaka biso o pe bulinga te ba boaka bino ba kombo bosunga biso bolemba te tokunda vie maki na honneur mundanga ndanga komanda mundanga ndanga asepelisa yo asepelisa bino forma ngai a forma biso. C'est pourquoi benga na numéro ya Prince soki Prince yé mon copé appelle les a surchargés pas na yé na lobaki aussi appelez-moi na côté ba diaspora ba collègue 0900 360 287 0900 360 287 na kombo ya Matondo Malasa Joseph benga na kombo Cheko soko check code na Cheko na identité na passeport exaté donc Matondo Malasa Joseph c'est dans l'union tout le monde ndeko azala kité ko sonité tozala biso nyonso président Muyombe gauche président c'est un groupe sans souci c'est la base de nous tous biso nyonso mo chopo na biso e uti wana groupe sans souci président Poudre kola la té président Poudre dans l'ancien message et pas na yo kola la té parce que vraiment merci Mingnayo Juvenal Lenga Congo voilà autre merci Souka donc en tout cas likamla baka et betika CT on a besoin de lisungi donc au bina to beta CT na minute za lisungi to senga lisungi poto kunda mainga balobi ke mutu wana yaki ko confesser avant via dae bon na minute za suna tawana ti mais makana lobi za lokuta ata to lobi ndenge ni na koloba mais nazo banga te na minute za na besoin lisungi donc on a besoin ka koloba pe na baloba rape kaka na minute za suna importance te mais na minute to senga ka ke lisungi bande ko sunga biso poto kuna mainga très bien merci beaucoup to komina suka bandeko ngana sunelo koloba te na ba ke loko to landele ngoti na suka pour continuer toujours les mecs mundanga oya bino toze la bateau bayaka na ba costume dégâts na ba kara kitoko ya makasi toze la ba contribution na bino au par oloba ke non ngana lingi ba kunda ina nécropole karayo olande toze la bino poto yebi ke ekozala nde bongo bato la rotunga na ebitu wana ba chims ka bengele bala jo pichu na mado ba bibio ali bitalo ba wili musheni quadra prêtre quadruple boss bato wana tu wana vraiment na ebité hein ba bibio ali bitalo ba Philomène lumingo ba Philomène tant zo kaba mbongo na yo zo sala contribution zo sala don aide moko boye na ba jar ya ba circonstance ya boye ndenzambe pe otala mais tant zo sala ngona ba banalité ya pe dans des mois jar quoi to komina suka to continuer toujours la en exclusivité avec mon caméraman Nico Mokonzi Juvenal de la presse Lenga Congo TV officiel. Boucle. Lenga Congo. Glody Diasiga. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.